ngai oboya nacha photo ali boso ndingo za ki pozo boya na chate okoma yoka ngando na chate loko boy ngayo kaka loko boy na chate Ebonga ingao yebe ngandeni mama ngao yebe ngandeni omona ngandeni na mudu kwa na TikTok ndio kutaka na TikTok kana kutaka na TikTok nazo leki za ngata boye bato pesa ba témoignage te bozo loba afana mona Congo na mona batiko sa ba prière na yo ndeko sambelaka ndeko sa ba prière ngala landa kaso nazo talaka nazo mona na sepela kaso na yo bandaka okay okay assemble raison ta vérité na otala na ngolo na talemi bana ta bato atemoshi papa dijou papa tabi ngai na tikali yao ngai na zombe kali ntambe sunga ngai timba na moko ale na bifo na sunga mafuta na tinda bina kubanga bina kutinda na kumbeka mona kina tinda biso avala balutina ndeko lando deja ala ndako deja na batemoshi msuko bozo ba prier tout semble pona boye tout ça nganga la na ba prier wana okay oyebile bakomata te na live oyebi te okay okay nani mama kwanza na bojambe asambela kazo makambo tolo na bana kama kata ba témoignage ngabi ngai omoni yo mopo komi parmi batu ba pesi ba témoignage parce que o meka ki omoni yango ouais nana pesi témoignage te na kosala tengene soka na komi na bongi vraiment na kosala to na expliquer ta mwana expliquer te bakota na live donc live ngamo na zolo ngamo batru so mona amen ça va elongino ça va na jusqu'au photo na bakwa na siko na tiwa na siko si na komi chekito ouais wana ngape na bombi photo ngo o bebaki na bombi yango to zela plata ngo ozungu sapena bobi ke kingo na yo awa tala kingo no nde ekomi obi ke kingo no ekomi kitoko papa oneza ya kiliboso mama na yo mama ngamo na yesa ki deja mama change mesa na loba ki a deja ezande le mafuta ngo eza léger na maboko wa ta copine nga pe a témoignaki alobi mafuta ya 10 jours eza léger so do tshamo na nzoto zo sentir penda te ke ndiki ba mafuta mususu eza pe solo te eza solo te mama ya mama na moto na umisa otra tsango de le po donc la moneka ba rujo ne sila kamba la mo po na pesa na kana na tshamo na ndinga le koso fe mama ngabi ndio kufendo kwa kaka na nina na milioni na kana sisi kwa nzamba bible ayokelinga mawa amen nzamba mtangaki na koza na video na yowana na kuya kana video wana post kuna na nazo lobiko parce que longue kuma kinga mama ata bindapeza wana la ndo kolata te msela nazo tindelo photo ndengi na salaki na kana ozonga bongo na 10 jours ozonga bongo na kombo na Yesu o retrouver teinture na yo ozongela teinture na yo mama naza ondima amen amen
Eh, donc 10 jours eteli si 10 jours eteli si tina makolo. Naïsa qu'on a binga za aridité, naïsa qu'on a 10 jours et ça la nyonso. Au moins 10 jours. Elongo la ba rouge oyo zaki nango wana, elongo la ba tache, elongo la ba bouton, ezolongo les ko arrêter bouton bima na poa mutu likolo nango eteli si o te